Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Merci Nabandeko, oyo bozali kolanda biso sur la 3W Radio-Télévision Lisolo. Nabanzi bandeko tokomi na tango oyo toyambaka mbuta Zambwana Joachim. Mon pays, ma patrie. Yasolo bandeko nyosu bolandaka mon pays, ma patrie. Bozala toujours na nzela ya singa. Na miniti muke nde tozwi mbuta Zambwana. Nabanzi bandeko oyo nyosu tu bakosepela kokota pona ko intervenir. Kokota vraiment na lombango pamba te lelo mbuta na biso mwa désert ditana ye. Ako kende coup sur coup. Yom tozelaka mutasuka nde okozala na retard. Nabanzi bandeko de 19h à 21h mon pays ma patrie, de 21h à 23h Libala Bosembo Mama Igete Fulangenge esika oyo akopasola Libala Bosembo bandeko oyo bolandaka yabino mbuta Zambwana Joachim na simanzembu nde bozuye. Vous écoutez la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio-Télévision Lisolo, la radio de la référence numéro 1 de la diaspora congolaise. Vous êtes branché sur la www.radiolisolo.com. Ah, Mbuta Zambwana, mon pays, ma patrie. Radio Lisolo, PSV. Ah, Congo ya Masia di. Toujours Lisolo di. Bana na Nzambe. Yoka. Oh. Libiki ya Radio Lisolo. Oh, gaye. Yoka. Basali nyoso. Bameka Radio Lisolo bakopie ngai. Bakokoka te. Kongo ya Masia di. PSV. Mon pays, ma patrie. Le meilleur conseiller de la diaspora congolaise. Comme tu dis, Sikita. Odo Mpambu. Les grands dépositaires célèbres. Mavungu Limpopo. Empereur. Le grand pétrolier. Bongo Mikasa. Juppé Loudunila. Chimel Makoso. Radio-Télévision Lisolo. Mère Sophie Mawaba. Et Parico. Comment ya Masia? Apôtre Doge. Soko Oplombe. Yoga. Comment? Comment ya Masia? Eh, Gaye. Ah, maman, dites-moi. Makolo kate. Mama Koko. Koko ya bana. Mama Thérèse Montene. Radio-Télévision Lisolo. Mbuta Zambwana. Yoka. Soki na yete. Radio Lisolo di. Ah, mon pays. Ma patrie. Mama Annie Temo. Elodino Florite. MK Madia. Mbuta Tempo. Radio-Télévision Lisolo. Mama Nicole Mpambu. Ah, Mère Solange sont des anges. Mama Igete. Mokonza ba mama. Yekaye. Kaka na Yesu. Radio Lisolo. Mama Makila. Makila na ngai. Soki na yete. Mama Ene. Ah, motema ya papa papier. Makungu Lisoko. De Toulouse. Mama Adele Talima. Le grand pétrolier.
Radio Télévision Lissolo, mon pays, ma patrie. Comment vous les proposez? Toulouse, Choubou, Chomet, mon pays, ma patrie. Joaquim, Maman Annie Demo, États-Unis d'Amérique. Alléluia, Kembona Yahweh, alléluia, Kembona Yahweh, mon pays, ma patrie. Sans plus tarder, tokolekana lombango kuna na mboka États-Unis d'Amérique. Kopesa maloba na mbuta zambwana Joaquim, ndete kampoke mwalelo e boto mbuta zambwana Joaquim. Eboto ndekonanga Diana sulufutu de Wuppertal. Eboto bandeko nyonso oyo bokolandaka 3 fois www.radiolisolo.com. Eboto na bandeko nyonso oyo bokosalaka prudence na kolanda masolo oyo ngai ndeko na bino frère na bino Joaquim Zambwana oyo pe bandeko ya bokoko basili kobenga ngai le dernier jour kuvu du Mekongo kati na masolo na ya mon pays ma patrie. Nde bisika oyo lelo tokokutana sur base ya bamasolo oyo tobandaki lo bakota te me ba information basili kopesa ngai yango nde tokolandela yango lelo nazalaki c'était prévu na pesa bino mpoke mosusu me bana ya Congo balobi ete Kinshasa ezali sanzala ezali jungle ezali dépotoir ezali déchet ya bamaladi ya ndenge na monde donc soko lingobela yaka na Kinshasa yango ndenge bayebisi ngai soko ngokufa noki na vina yo yaka na Kinshasa yango bayebisi ngai parce que Kinshasa ce n'est rien d'autre que dépotoir ya somo dépotoir oyo banyimba pangusa yango kaka na tamba moni Sarkozy soki François Mitterrand Hollande alingana na Kinshasa yango wana banyimba bongisa yango eko bongisa yango selo ba rapport tozu na Kinshasa bazo bongisa kaka piste ya bavelo na bango oyo bakoyambela nani la francophonie elingi koloba ete bopete ya Kinshasa eza kodépendre sikoyo na bokonzami ya l'homme noir si devant Mundele. Bobongisa Kinshasa eza basé sur la francophonie, eza le complexe d'infériorité ya André Kimbuta devant les petits français. Parce que André Kimbuta natangu ya vivaka na Kinshasa, il ne s'intéresse même pas ya soit ya vila Kinshasa. Bongo nyonso zwaki na bambula nyonso budget nyonso ale yango bakena yango na ba campagne na ba bourrage les urnes basaka na bongo nyonso pona kotia Kabila na pouvoir et batiki peuple batiki bopeto ya ville na sima e na data lelo bakomi koluka bongo par force oya koluka kopangusa ville Kinshasa. C'est la radio de la référence www.radiolisolo.com. Radio Télévision Lissolo. Kota Zambwana Joaquim Oyebi Radio Télévision Lissolo. Papi Bisikita Odon Pambu Kota Zambwana Radio Télévision Lissolo. Maman Coco Yapana, Maman Thérèse, Montele, Joshua, Chomètre, Empereur, Mafungu Lipopo de Toulouse.
lipasa de l'autre. Les grands pétroliers, Ombo Mitava, Fafou Lipopo, et Toulouse, le commandant Po, lipasa de l'autre, le combattant Tosh, Amoshi là-bas, le commandant Ibou, et Suisse-Irlande, Maman Nounou, Maman Alice, Maman Dédé, Maman Anto, Radio Télévision Lissolo, toujours number 1. Tout ça, voilà, Joachim, mon pays, ma patrie. Bana Kinshasa ba kebisinga ete kuki les rouges balimba zonani zoba. Est-ce que salité à Kinshasa kute ezali na Gombe place bazoni bukela ka banda kwana? Est-ce que ba maladi o eza ko beta Kinshasa ezo beta na bali gablo o bazoni buka ka balabala o batika biloko wana luyambulance ngaba yaya botika bizoberi wana botika lokuta wana mayena binumbula o etosila. Bana Kinshasa balobi ete soki boza ko se concerné concernation ya ville Kinshasa lebo ya nafiske na marché o ya musée Kabila eza na masina wana yo André Kimbuta oza mwana chango yo André Kimbuta na ba bourrage des urnes o tiko sala kuna olobi ete ngoyi mulunda apesi yo caché ete ozali député national na chango pourquoi pas bana la boko la kisabopeto na chango pour que nous relaxera bopeto na ville na place bat bazote yaka na bango na grand marché wana na côté ya poste wana na kitambo na ba place centrale non les ali piste ya ba vélo na bina ba course bongo sala na ba francophonie ya ba François Hollande ya mwande bokei kuna ko bongisa ka ba place ya tubo ko kosa na timbre ya 14e sommet ya francophonie pour dire que oh ngai André Kimbuta na lingi ville kota bopeto ngai Muzito na lingi ville kota bopeto ngai Matata Mponyo na ngata mbongo poto bongsa ville Kinshasa o buzoberi o bokuta na kina ngona bambula nyonso o ya 11 nyonso bovani na Kabila ya kokosa ka bana ya Kongo mayele na bino ekosila. Mon pays, ma patrie. Chipé Mouvilila, Chimène Makoso, Radio Télévision Lissolo. Prof W, Fota Zambana, Joachim, mon pays, ma patrie, prix de vie d'exemple, Maman Igete, on conserve maman, Chipé Mouvilila, Radio Télévision Lissolo, Mère Sophie Mawaba de Parico, Annie de Bonne Bruxelles, Mavungu Popo de Toulouse, Mavungu Popo de Toulouse, Radio Télévision Lissolo. Bana Kinshasa ba renforcer supuna ko lobete mbuta teta bango lelo yebisa bango pesa la biso bango message mabe nini ozali ko sala yo mbuta Zambwana na émission na yo ya mon pays ma patrie. Est-ce que soko lobeli makambo pete ya Kinshasa ona ba réalité ya Kinshasa ville ebongi ville comme propre est-ce que bango pete batali boso bako sepela après tout ba hôtel oyo etoni na Kinshasa ba mituka kitoko toko ezo kotambula na Kinshasa ya banani si ya bango ba Muzito ya bango ba Kabila ya bango bango Mulunda Balameru Mende banani et pourquoi sikoyo baza ko sala makambo comme si bazo mona biso tozali contre bango pendant que bolamo ya ville oyo pe ba premier bénéficiaire ezali ba bango baba dia kwao batuya ko tika na mokili bato baza capable ya koteka pays nyonso pour na protection na bango individuelle bato bazali capable ya kopesa les petits rwandais aya a gifle congolais aya aboma na e vu que ngai André Kimbuta lipa na ngai ezanga tena mesa. Voilà pourquoi tous ces commandants ya police baza ko liaka musuna André Kimbuta. Pourquoi tous ces politiciens baza ko liaka cop na police na ba robot na bango. C'est parce que bazo mona pays te bazo mona ba budget na bango babongo na bango individuel na ba famille na bango
Ils ne voient pas le pays. Baza bomona pe bopeta pays te. Bazo mona ba pembeni na tout autour ba intérêt personnel na bango. Voilà pourquoi bambuta oyo basimbi politique ya Congo balingi mboka. Ete kama nango ba Rwandais. Bazo na bango puvike bango ba jeep na bango ezali, ba compte bancaire na bango ezali, ba makamwa kitoko ezali. Biloka boye bakotika la ka kopanga minoko na biso te. Jérôme Babel, Jean Bruno de Irlande, le président Tom Naloune, Roger Solo, le pays, ma patrie, Bouta Sabwana, Joachim, Tuna, Papi Bisikita, la radio du soleil, Bobina Kawabie, la radio du soleil, Bobina Kawabie, la radio du soleil, Bobina Kawabie, la fumo di coco, a Ferrer, la Bina Matuna, Bana Errope, la Bina Matuna, Bina Matuna, Ananzande, la Bina Matuna, Bobina Kawabie, la radio du soleil, Bobina Kawabie, la radio du soleil, ah, Zambona Joachim. Bakotiela biso minduki, bakoboma biso ya solo, mais bakotikala bakoboma makanisi na biso te. Meme bana na biso bakoya, bakosambisa bato oyo, bakolandela bango ligne par ligne, poste par poste, année par année batravaillaki. Mambuka wakaka mena kala. Émission Mon pays, ma patrie. Makambo ekozala kaka na Congo. Boke de gauche, bozonga droite, boko boma biso, mais boko boma ba génération nyonso pété. Mais ce qui est vrai, tant que ya kotia ba laka na ba radio lisolo, ba radio oyo nyonso ekoti na Congo na internet beaucoup bloqué ba ndenge bolingeli ba kozwa ba fichier. S'il faut eyela par email ezako yaka, s'il faut eyela na canal nyonso ezako kota na Kinshasa. Mwana ya Congo okotika laka ko bloquer yete parce que azali peuple azali océan okwana ko bloquer mai te. Muta bloquer mai na mabele oyo pe ya gagner mai akotika laka kozala te. Peuple azali plus que la rivière. Peuple azali plus que mai. Voilà, bana Kinshasa yango ba pesinga encouragement ba yimbuta masolo bandaki lobi ezwa ki penga bisika na ngote esila kite. Donc attaquer yango ka lisusu. Donc émission mpoka Émission Mon pays, ma patrie.